Mbote bandeko na ngai, mbote bana ya Afrika mobimba, e mbote bana ya kontina na biso ya Afrique noire. Parce que ezali biso batu oyo tozalaki touché na xénophobie oyo euti kosalema na mboka ya Afrique du Sud. Nakosenga na ba frères et sœurs africains nyonso lobby vendredi na midi pile, donc 12h. Donc soki vraiment bolingo ezali muto nyonso ameka kotikala 1 minute de silence, même liboso ya sani na ye, liboso alia. Bandeko na ngai, ba cadavre oyo na moni ya Afrique du Sud et révolté ngai. Nazo comprendre lisusu te, parmi les 10 commandements, tozana mobeko moko oyo esangisaka biso, oyo boyisaka biso komisala mabe. Comment on arrive maintenant à tuer nos propres frères, de les brûler vivement? Pitié à nos propres frères, le peuple nigérien, le peuple congolais, à toutes les familles qui ont été brûlées vivement, je présente tous mes condoléances. Alors mes frères et sœurs, tout ça là effort wana, tout me kakotikala 1 minute de silence, lobby vendredi 6 septembre. Bosalango s'il vous plaît. Même ce qui est empêché yo na midi kosala yango, tinda ta message pa ya muninga na yo. Juste signe ya mawa pour la compenser na bandeko na biso. Bandeko ya Sud-Africa, biso to soutenaka bino na tango ya apartheid. To soutenaka bino. Lelo bozwa bonsomi. Bokomiko massacrer ma propre frère na bino. Bozana esprit ya génocide. Bozana esprit ya xénophobie. Tolimbisi bino. Kasi soki est quotidien. To kokote la bino. Biso nyonso ba peuple africain. To attaquer pays lokola Sud-Afrique. Merci, merci. Na ba peuple oyo ya Afrika mobimba. Oyo bakozwa message oyo. Bomeka ko partager yango. Na bandeko. Lobby vendredi 6 septembre. Moto nyonso azwa 1 minute de silence. Na heure ya midi. Message lancé par Big Boss Zoro Mabiala. Les news de stars congolaises. Merci. Les boss sambela nzambe na yo biso pe tozo sambela kono yokela bana poto mawa po bozobeleki eleki ye eleki mingi